Et là, quand on envoûté, à comme on a posé ya bakota là ba film pornographique mingi. Auto bing ba film sexy. Kota la yango na ba téléphone. Et fait que azo tala yango directement dans le contact na ba esprit ya mai. Donc mutu nyo surtout oyo na téléphone na ye. Oyo tala ka ba film wana aza direct na contact na biso. Ata ye moko amiyebite. C'est ça. Tu vas dire que la bango premièrement en dehors il y a cause de étoile na bango parce que bango nous moi sinon on nous sur étoile. OK, n'est pas ya base toujours récupérer bana. Maintenant et pas il y a mi ba tu vas dire que la bango impuissant sexuel. Sémence même lien. Donc il peut akokomana faiblesse sexuelle wana auto ben incurable. Donc faiblesse sexuelle au traité yango au mbeli ba kiso shimba te. Donc ça na c'est ya contrôle, il y a ba esprit, il y a sirène, donc peu spirituellement. Mais il y a des gens où il y a habillement physique, mais habillement na spiritualité. Bah toi bon qu'on remarque finance na yeza la toujours na instabilité. Azola la zolo tando to azepa na bangwa kende kotala ba parana ya ko mona normal. Or ezali moko ya ba influence ya mari de nuit topé femme de nuit. Okomona ba do bota mwana wana premièrement le rôle la signe. On comprend maladie ceux qui beaucoup tiska mbongo na ndako ya bando bela abando bela so mbongo ane sili a commune bien. OK, voilà, donc ceux qui ka mbongo sili ya commune bien. Deuxième signe on remarque que ozana zemi ozana moko ya semence à ténèbres tant ozana zemi wana ekobanda ko déranger banane bandela zemi ti okobota musuku taza azobota azana zemi mais azobima makila mais zemi ngo azobima te azobima makila. OK, azali mwana oyo ayaki na semence ya bonganga bon mutu nyonso tu oyo aleki asangisaka nzoto na muninga na ye mobali to fils to azo bénéficier na monde spirituel na monde à ténèbres bazo récupérer ba mbula bazo récupérer ba étoile na ye. Donc une fois déjà moi si alali na magicien de tozala ki wana soki na bimi na yo na libérer venin na nga na nzoto na yo na tour na yo mwasi yo yebite ke nga na za magicien mais na tour na yo poza na bimbali musuta muswa paranga soki mobali wana ayeko coucher na yo to fils tozo récupérer pe étoile na yo. Donc babima na mwasi o ba magicien babima na ye ndoko mona yo siko semence wana et bandi ko récupérer bana na yo bazo kende juste na sacrifice autre ko c'est pas ya grand maître autre ko benga laisser faire yango yo zo landanga okenda déjà ko luka ko bota na ndako nganga okenda déjà ba sokola yo obima na nganga moko songolo pona ko bota yeba ke mwana wana ata bimi mutu kisimbite ata bimi pe mwana mai tazo kola normal kokola na ye e okoma na tamoko bako senga ye na sacrifice akolo ba oui nazala ba indice ali boso mingi na ne pas bala basi ezala ko mona toko cha vis moko ezaka na bana basi bachaka vis moko na mutolo na bangwa. OK, tanga ko cha vis na mutolo auza na beso bato mona na mutolo wana tuza na contact mo to sala kana mutolo wana so ko mona na tatouage na mukongo juste na luketo et ko za na contact ce qui a récupéré contact wana et ko permettre biso lu ko na bon o ezo permettre biso to sala mutu akoma na mari de nuit to pe femme de nuit to beto balisaye na ba esprit ya mai ya butu. Alobi premièrement a rozala bato bano badalaka très difficile à comprendre na yo moko parent na ye maman na ye ozo comprendre mwana te mwana ndenge nini oyo maintenant na kati na ye azam a rozala moko ya ba serviteur na biso c'est tant tout pesa oyo to pesi oyo na sorcellerie na kata libomo. Oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobile to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso
En tout cas, ekoliesa bana bitike po ba fêter na décembre oyo. Orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te. $1 seulement. Franc congolais, ils en ont kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso po bazala bandako ba parents. Soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te. Alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini. Orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. toza na batemps oyo tozopase na babitumba ebele oyo bamabota elingaka te bato bakende liboso bablocage sur le ya bavoyage ya baproblème financière na babota ebele bato babalaka te soki oboti moyen obala eza te soki obali moyen oboto eza te oza na condamné par bamari femme de nuit oza na problème ya stérilité surtout. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23:1 l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est temps où Jésus-Christ veut te libérer. Il est temps où Jésus-Christ veut t'affranchir. Na décembre oyo, ben na 2023 il faut mon loboko nzambe. Yebarango bandoki famille na yo baleki nzambe na ngoya te. Église mon rêve eza na commune Yamatete, quartier Baoumou 1, numéro 10 Jus, référence école Baoumou. Tu peux me contacter dans le numéro 00 243 82 429 14 41. 82 429 14 41. C'était bien moi, votre humble servante, la prophétesse Dina. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Shebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonjour. Bozali ebele bokota la biso mokeli mobimba na pesi bino mbote. Merci na ndenge bopona Shebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor. On a biso Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels ya Shebiso Télévision. Merci mingi na batutu ya mita mabe, batu yo balokaka biso na butu, batu aketo, batu balingaka moto bonga na vite. Mbote na bino sika bozwami, nzamba pambola bino, nzamba mona bino un jour bonga na mitima. Merci mingi na ndeko Chris pour la prise de vue. Du côté réalisation, on a comme on a Denis Mosolo, on a Monipe Elias, bana miki ba kusala musala kitoko. Merci mingi pe na Orphelinat vida. Oza ko songa bana bitike balia ba mela ba sepela na décembre oyo pe na mikolo mikoya. Merci na mokolo nango mama Miliseti Mainga mwati nzambe depuis Canada. Na pesio mbote sika ozwami na famille mobimba libota na yo mama Mado Seti na pesio pe mbote sika ozwami. Merci pe na ba oyo balingaka biso nzamba mona bino. Merci na ba abonnés na biso nyonso. Plus de 165 000 abonnés. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, oh, ils ont grâce. Grâce, il y a sponsor à Salabiso, à Pesabiso Chanson, à Pesabiso Succès, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était mon boulot. Maintenant, le troisième partie, il y a témoignage. Ex-comédien, à autant groupe, il y a sans souci, à tout dévoiler ma somme. On a aussi un abisso. Toyo Kaye, Mana Mozindo, parce que Maya, Kolobana Michel, le Soussou, et Kosunga Bisso, Tokotana. Merci Papa Chic. Sangonine. Oui, tout ça bien en Gaulois, Jésus Christ. Voilà. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ok. Mambo qui est bien. Comment tu as le sambo, tokota la mozindo, il y a émission à l'élo. To sambeli, papa, nabondeli, pour na émission Oyo, ya mukolo lelo, nzambe na biso za na biso,
totiki nyonso tokosolola na se ya loboko na yo Yesu Kristu oyo nga na ndimela oyo longola ngai na misala ya mai pe lelo nakomi mosali na yo bato nyonso bakolanda biso nzambe obikisa oyo bakozala na problème pe opesa solution oyo baza na posa solution na kombo ya Jésus Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nabandi, oh, ils allaient troisième partie, il y a témoignage. Okay. Alors, tout ce qui est côté plus oyo, comment qui peut homosexuel, maintenant qu'on soit mibali na sima, yo pe ba ko yo. Alors, objectif est qui nini parce que ba meka un peu babina tout na yo, bana ko sala yango na banani. Mais quand on fait maman mon côté wana et ça la malamu ba comprendre vraiment na mozindo. OK, merci papa. Toute question liboso kolobake na plutôt na sous question na yo que na bande ko sala yango na banani c'est impossible pour na kotanga ba kombo ya bato parce que majorité ya bato yo to bande ko sala yango na bango lelo baza ba grand homme na kati ya mboka oyo ming baza ba politicien ming baza ba grand musicien et puis misusu lelo baza ba homme théâtre ya niveau ya likolo baza déjà reconnu. Alors nga esi na yamba Yesu e kozala mwa pasi kotanga ba kombo na bango kolobake mutu tela yaki eza mwa pasi mais au moins objectif nango ezali. Objectif nango ezalaki na deux volets. OK. Premier objectif nango ezalaki po ndenge na lobaki pona ko diminuer ba âge ya bato. Cela veut dire que ça la étoile parce que le monde bazalaka na bato bazana posa plus il y a succès, na posa plus il y a voiture, amoni papa chiko to tambo na mutuka, ye pas na posa tambo na mutuka et surtout bato ba envie ya kabaninga na bango. Azana besoin yepe akoma lokola mutu mususu. Moi neto za émission bo na chaîne na yo ya YouTube, ezala mutu mususu abandi émission, abandi chaîne na YouTube ta mususu sika. Et ça le temps mususu ka 2 mois, 3 mois, mais comme pe na posa akoma na 165 000 abonnés. Okay. Alors tant akoma na besoin wana, azala plus ming na ba vitesse mususu za spirituel. Alors dans moment wana bato bane koya epai nanga ezalaki bato bazalaki na ba besoin wana azana besoin aleka muninga azana besoin azala na renommée. C'est la même chose avec moi aussi tant on a kendaki ko consulter nga baloba nangani omoni bandeko yo bayosa no théâtre bango bazali kolo effectivement na moni ke bazali kolo ngape fona landa bango na koma na niveau wana mais po na landa bango ba proposer nga spiritualité moko songolo nde bato bande ko yepa na biso mingi zalaki mibali ba o bayosa la théâtre pe basi objectif ezalaki biso tozo pesa bango mbongo chance mais na tour na biso tozo récupérer bango ba étoile na bango donc mutu nyonso tout oyo alekis asangisaka nzoto na muninga na ye mobali d'office to azo bénéficier na monde spirituel na monde à ténèbres bazo récupérer bambula bazo récupérer ba étoile na ye ndenge moko pe pa bana basi ezalaki ce qui na bimi na mwana mwasi na libéré venin na ngai remarquer basi mingyo bazalaka azuizemi mais zemi salaka 2 mois 3 mois et bimi elongo yango moko mingi zanini mingi zali eloko liboso ye moko soki akusha na mutu misala molilité ou soit mobali na ye o bazana ye abimaka na mwasi moko oyo alalaka na bato lokola biso n'époque wana. Donc une fois déjà mwasi alali na magicien nde tozalaki wana soki na bimi na yo na libéré venin na nga na nzoto na yo na tour na yo mwasi yo yebite ke nga na za magicien mais na tour na yo poza na bimbali musuta muswa parnga soki mobali wana ayeko coucher na yo d'office tozo récupérer pe étoile na yo donc to sali nzoto na yo temple na biso comme référence auto banda kozwa batu. Oko remarqué moi sabon ba do bazemi e bando bima azuise mi sali 2 mois 3 mois o yo moko mituna menala la ngangate nalala na magicien te moko ya mibali oyo balala o ba bimana yo ba bimana mwasi oyo ngana bimaka na ye ba bimana mwasi o ba magicien ba bimana ye ndoko mona yo siko sema suwana e bandi ko récupérer bana na yo bazo kende juste na sacrifice Otwande ko c'est pas ya grand maître otwande ko benga Lucifer. Donc bana oyo ba longwaka wana bo pesa rango sacrifice na Lucifer. Voilà. Pour bino bozwa succès, OK. Bozwa ba moyen. Voilà. Mais sikoyo na tuni bana wana sikoyo bokoboma bango
To bana wana ba Lucifer ça ba nini. Ok, c'est une bonne question. Nazela qui n'attend au tunga question na mutema na ngana zoloba poser nga sous question en au moni bano to longola na mabumu ya batu. To ça na bangoni. Ezala batu mususu oyo bakendaka assemblée na l'église. Azui mwana te ezala proma kobota. Suka na ba ebise kende pa mando na moko. Kende pa ya mama nganga moko. Kende kuna quelque part na magie noire magie blanc na bonganga mo songo to na bokoko kende ko luka bana. Oh vrai mwana auta ke pas Yesu Christo. Et pas Jésus-Christ de Nazareth. Auta quelque part. Tango mutake luka mwana pa nganga. Biso bana oto longola ka batu. Tokendaka ko bomba bango kuna na se ya mai. Bazana réserve ya bana o Lucifer apesaka. Voilà. Tant que muto yé directement, oyo ko luka mwana za la mobali to mwasi, ba kozwa kaka mwana ono to longola ki na libumu. Ya mama exemple Micheline, ba zui ba pesi yango na libumu ser songolo. Yo kozwa ze maintenant mwana lokola changer déjà étape. Oko remarquer ozana mwana moko, o remarquer mwana ngo tam suki simbi. OK. Mwana ngo aza mobulu moko makasi. Oboti otobenga kabana ya mai. Na mokiabenga kabango bana ya mai mais na spiritualité to benga kabango bana oyo ba uti et pas ya grand maître yemoko. Donc voilà donc ndenge to longo libongo to néglige kabango te bazalaka na réserve yango yozo lananga okenda déjà ko luka ko bota na ndako nganga okenda déjà ba sokola yo obimana nganga moko songolo pona ko bota yeba ke mwana wana ata bimi mutu kisimbi te ata bimi pe mwana mai tazokola normal kokola na ye e okoma na tamoko bakosenga ye na sacrifice akosenga ye face à la retour parce que awutaki na mai et azana objectif na ye pona se na mokili oyo. Donc voilà un peu. Mwana wana voilà mwana wana na tu kopesa déjà des signes na lobi premièrement arozala bato bano badalaka très difficile à comprendre. Na yo moko parent na ye maman na ye ozo comprendre mwana te mwana ndenge nini oyo. Maintenant na kati na ye azam arozala moko ya ba serviteur na biso. C'est quand tu pesa oyo to pesi yo na sorcellerie na kata libomo. Oyo kaka mwana botami mena na ndoki mwana botami mais abimi mwana déjà ya ndoki daza mwana ba pesa ka ndoki mwana déjà otozuko de to chekuna na libumu na yo aye na ndoki okomona bando bota mwana wana premièrement lokola signe o comprendre maladie so ki bokotisika mbongo na ndako ya bando bela abando bela so mbongo ane sili a commune bien. OK. Voilà donc so ki ka mbongo esili ya commune bien. Deuxième signe on remarque que ozana zemi ozana moko ya semence à ténèbres tant ozana zemi wana ekobanda ko déranger banda ni bandeli ya zemi ti okobota musuku taza azobota azana zemi mais azobima makila mais zemi ngo azobima te azobima makila. OK azali mwana oyo ayaki na semence ya bonganga soki ye mama akenaki na bonganga te papa bakenaki na bonganga te ezala influence oyo to bengi yango influence satanique pona ko luka bana na sena mokiste. Cela veut dire to bane ko tinda biso ko zwa bana ko tala mwasi o talika mwasi na libumu o lancer mbala moko venir na libumu o mona tanga ozwa o yibie mwana ou o changer destiné ya mwana. Donc voilà un peu. Alors na lingi na meka un peu ko expliquer tant batu babandaki koya epai na biso ba musicien ba homme politique ba tebele bazoya toujours sangisala bango nzoto ya mibasi to pe mibali mais après wana réalité moko esalamaki mission mususu batindaki nga ezalaki mission ya ko libérer femme ou mari de nuit. Voilà ezalaki mission ya ko libérer femme ou mari de nuit. Mari de nuit femme de nuit basali mibali to basi o ya butu mais bazlataka banzoto ya batu. C'est comme un exemple au monde dans la Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 premier verset. Besoin ba bisozana ba ange oyo ba tika kilo to benga ba ange déchu. Et ba ange déchu wana tant ba kitaki na mabele ba botaki na bana ya batu. Ba botaki na bana ya batu. Donc ba boti na basi. Et bana oyo wana ba ange déchu. Oyo ba botaki na bana ya batu. Cela veut dire babotaki ba esprit babotaki ba démon parce que ba ange déchu baza ba esprit ba sangisi nzoto na mwana mwasi baboti bakobota démon
babotaki ba démon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Na monde ya ténèbres ngana département nanga. Soki exemple yo nongoza wana. Ndoki moko na famille na bino, azana posa a procéder yo lokola femme de nuit na ye, to mari de nuit na ye, akosala appel na esprit suprême. Esprit suprême, cela veut dire pas un maître Lucifer. To benga kay ange de lumière. Akosala appel et pas ange de lumière. Tant akosala appel et pas ange de lumière, alors ange de lumière qui est Satan, akotala appel sango na département nini. Ne mingi banaye kokoya na département nanga. Tant ndoki wana lobi na besoin na sala mutu boya koma mwasi nanga ya butu to mobali nanga ya butu bako sala appel et pas nanga. Mais na tant ba do sala appel et pas nanga, eloko liboso nga na zo sala na kotinda mena esprit. Cela veut dire ou le olota mutu olota démon te. Maintenant ozolota tata na bino. Oyo asala ki appel et pas na biso pot azala mobali no ya butu to pe mwasi na yo ya butu. Maintenant ko sala appel et pas na biso le ni tozo sala sikoyo maintenant. Donc ozo mutu wana ye mutu asala ki appel et pas na biso, il faut to tourner est-ce que ozana ba indice na ye pour ko permettre biso to procéder. Akoloba oui nazala ba indice ali boso mingi na ne pas ba la basi ezala ko mona toko cha vice moko ya kana bana basi bachaka vice moko na mutolo na bangwa. OK. Tanga ko cha vice na mutolo azana beso ba to mona na mutolo wana. Tuzana contact mo to sala kana mutolo wana. Musoko mona na tatouage na mukongo juste na luketo. Et ko na contact, ce qui a récupéré contact wana et ko permettre biso lu ko na pont. O ezo permettre biso to sala mutu akoma na mari de nuit, to pe femme de nuit, to balisaye na ba esprit ya mai ya butu. Alors, mutuango wana toko envoûté ye. Et le kabis toko envoûté akokoma na posa ya bakota la ba film pornographique mingi. Oto bengi ba film sexy. Kotala yango na ba téléphone. Et fait que azo tala yango directement na contact na ba esprit ya mai. Mais ya yebité. Ya monika ki na téléphone nga nazana nazo tala ba film ya sexy nazo tala mais ndenge azo tala téléphone nga mala moyo ko sonner. Téléphone nga zo sonner. Ils ont l'accent balamaro qui est là à tous déjà. On a déjà en contact. Donc mutu nio surtout oyo na téléphone naie. Oyo tala ba film wana aza direct na contact na biso. Ata yemo kwa miyebite. Parce que bato belé na domaine na phénomène femme et mari de nuit ba pensaka nini que po olo oyo ba kozana mwasi ya butu tope mobali ya butu il faut lala oloti. Maintenant, la première étape, tu bloquaka elongi. Cela veut dire, tu as une première étape satanique pour l'influence femme et mari de nuit. C'est-à-dire, tu as bomba elongi, tu as passé rapport na mwasi, tu as mobali. Maintenant, tu as kanga, tu as compliqué ko botanayo. Majorité à basi, ils ont la carte zemi, mais zemi bimi 2 mois 3 mois. Zemi bimi, ils ont influence ya mari de nuit. Oh là yaka kozwa mwana wana. Azozwa mwana na pourquoi? Parce que mari de nuit te femme de nuit bazalaka jaloux. Abalio déjà na butu, na moyi akoyi kolinga te o sepela na libala ya moyi. Alors, c'est ça rôle na biso, ezalaki tangu na salibongo na kobanda ko bénéficier na bana wana. Donc mutu nyonso azolandanga. Soki bike bazemi bimaka yo, OK na hôpital, OK wa babi ozalo normal, mais bazemi bimaka yo d'office ozana influence ya femme et mari de nuit. Wanezali première signe satanique pour l'influence femme ou mari de nuit. Deuxième signe naie, ezali oko remarquer que mutu mutu azobela ba maladie moko ezali ba maladie compliquée. Ba maladie moko ezali très compliquée, c'est-à-dire au moment où sali fièvre Obiki, après 3 jours fièvre, après 4 jours fièvre, bah maladie moko o ezali très compliqué. Et puis si nous il y a phénomène femme et mari de nuit, au côté ça capé blocage, il y a domaine ya finance ya moto. Au ko remarquer ça na bato belé, aza na poto, en États-Unis, en Londres, mais azo vivre vie loko la moto aza na Kinshasa. Mais ngana kenda poto, na za États-Unis, na salaka. Mais comment on se retrouve à ça la projet il faut les camons qu'il y a mon et que directement à tous l'autre moi si à boutouté
oza na influence ya mwasi ya butu, c'est-à-dire mwasi wana ya butu ne ayaka alingi te na moyo sepela na mbongo po soko sepeli na mbongo na mokili normal okozwela ye basi mosusu. Voilà. Alors on a phénomène femme et mari de nuit. D'ailleurs il y a instabilité financière. On a lancé déjà que ça mutuke batunyo sotozo la nanga au santara koza na instabilité financière à ma casse. Malgré tu travailles dur mais recette inozo zoza muke. Yeba kato lota kate oza na mwasi ya butu tope mobali ya butu. Alors mutabo ya rokanga maboko te. Yango na lobaki na sala 3e émission parce que molimo lobaki nanga batu va permettre que ba kota na ba problème on a 2023. Voilà. Donc ceux qui ont continué un problème en 2023, to sis déjà problème on a 2022. Kolinga to kota lango na 2023, luka na 2023, on voit déjà délivrance scénario. Mais moi tona nzambe, tout na mwa mituna mwa mike na monyo lobi ezambala mingi kasi. Tozo na mwa muke côté ya lobaki ke mo komaka mobali, mo komi mwasi. Maintenant na ba oyo siko banai kozwa epa na ba mibali banai ko bima na bango pe wana. OK. Bane po o lobi côté basi tant banai kozwa bango. Banai kotikela bamba venin na kati nzoto na bango ya bomwasi. Mais siko mibali oyo banai ko ya epa na yo ozozo bango na niveau ya sima. OK. Ezaki ndenge nini? Mibali wana to banai kotikela bango premièrement impuissance sexuelle. OK. C'est là. C'est ça. To banai kotikela bango premièrement en dehors il y a cause de étoile na bango parce que bango nyonso na mwasi na mbato na zoba étoile. Mais n'est pas ya base toujours récupérer bana. Maintenant et pas il y a mibali wana kotika la bango impuissant sexuel. C'est ça. Et puis yé mobali wana soki ake coucher na mwasi mususu. Mwasi mususu wana pa coucher na mobali mususu. Mobali wana fait que ba coucher mwasi moko na oyo to bim oya bimaka na nga. D'office aza la même sémence, même lien. Donc yépe akokomana faiblesse sexuelle wana auto ben incurable. Donc faiblesse sexuelle au traité yango au mbeli ba kiso simba te. Donc ça na c'est ya contrôle, il y a ba esprit, il y a sirène. Donc voilà, to bande ki ko sema sa liboso, to bande ko tika problème il y a faiblesse sexuelle. Deuxièmement, to bande ki peut ko déposer maladie auto ben yango maladie à diabète. OK. Voilà, tu vas ne pas déposer maladie à diabète. Bah tu belé papa chic bah ça na ba maladie à diabète lelo. Majorité ça y a ba famille mais mingi eza parce que accoucher kana mwasi moko ya moni mwasi normal à partir wana azwaka venir maladie à diabète parce que na maladie à diabète ni mission na sima na ko expliquer esprit nini ezalaka na sima ya maladie à diabète wana. Mais siko yo continuité za kindeni après wana okendaki wapi nini osalaki lisusu. OK. Après wana tant to pas pesi mission wana parce que wana ça qui dans sa maille tant ba pesi mission entre bimi to bandi ko ye pa nanga ko consulter nga et après wana nzamba yaki ko visiter ngai. OK. Voilà, après wana zaki un jour nazali ko tambwa na nzela na kutana na père spirituel nanga ayebsenga lobi je te vois ozana je vis un esprit à bien te pa na yo na négligea ki yango na okenema lombango parce que l'on a ngena bon de la vie pour na bateau na se retrouver KO ba na yo se retrouver KO ba meminga epai na ye et abandanga délivrance selon ndenge balobaki balobi ils ont vu ba réalité ya ba sirène en nzoto na ngai. Voilà ba mon ba réalité eux c'est parce là na na cause de délivrance totale na tikaki makambu nyonso wana epai ya conseiller spirituel na ngai. Nde na tikaki makambu nyonso wana ngana yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikise. Nde par rapport ya makambo ngana mona kikuna ndenge ni to bande ko kanga bato ndenge to bande ko kanga bambonga bato to lancer ba makambo ba femme mari de nuit nde na mona kikena ko tika peuple bongote makambo esalami tamulai mais nzambe nda lobi na ngalobi tant ekoki pona ko délivrer bato. Donc voilà un peu question na yangwana. Alors na bande ko lobela c'est la réalité, il y a phénomène de femme et mari de nuit. Femme de nuit, nous avons dit que ce qui a côté na via mutu, a côté sa instabilité. Et la troisième chose, femme de nuit, topé mari de nuit, akobanda ko loti sa yo bandoto, ozana poto, ozana États-Unis, obima des gens la famille, mais l'autre a ndoto, ozana panabino. Il y a des gens comme ça. Au monde obima des gens naka ba para même ana gishasa ezali abima des gens naka ba para mais l'autre a keneta la patana bango. Oui, eza mabe. Ponani. Ezali mabe
parce que dans le domaine il y a instabilité familiale et ça na démon oyo azali juste pour na makambo wana azozongisa yo spirituellement parce que mutu soko so bimi physique peut bima spirituellement mais il y a des gens oyo bima physique mais abima na spiritualité bato bongo ko remarquer finance na ye ezalaka toujours na instabilité. OK, c'est ça. Alalaka azolota ndoto azana Kinshasa mais azana poto aux États-Unis. Azolala azolota ndoto azepa na bango akende kotala ba parents na ye. Ya ko mona ngo normal. Or ezali moko ya ba influence ya mari de nuit topé femme de nuit. 4e influence il y a phénomène femme de nuit ou bien mari de nuit yé a memakape divorce. OK. Et ça, ba couple mususu ba sala divorce na bango ba comprenate oyakei mais pourquoi la bengane mobali na ngai, pourquoi la bengane mwasi na ngai, eza na influence ya mari de nuit topé femme de nuit mutu bongo akobanda ko vivre ba réalité wana chaque fois et nazoke na mwa lombango 5e nango ezali omona ka bana baso aboti o na papa na ye aboti o na papa ozana bana 4 et 5 mais ba se retrouver na 3 papas papa différent. Oui. OK yozo lo babi ngana na caractère na sepelaki nango te okoyeba te mais ezali mwasi ya mobali ya butu oyo azopekisa mibali wana ya moyi bavanda na yo et puis na papa seki et puis na 6e okomona ezala bato mususu lali mais alotaka ndoto azana asantaka azana mutu pembei na ye et puis ba infection moko oyo eza oyo bato balikaka nango te. OK. Ozala basumuna mwana mwasi mazana ba infection ebele ba traiter silité ba sokoli même nzoto mais ezo azu ba produit mais ba infection là. Pourquoi ba infection là? Ezali ozo effet cause na mari de nuit toza na femme de nuit ata ozu traitement physique spirituellement ozana se ya ba contrôle wana yango nazo lancer appel na mutu nyonso toza na ba problème oyo yeba ke za ba influence ya mari de nuit to pe femme de nuit oyo to bazalaki na département nanga ko to bandai ko kende ko tindela yango bato enfin que ba vie ya bato ezala na se ya blocage na domaine ya finance na yesu ko lobela problème maladie ou bien maladie chronique. Maladie à famille, je ne sais pas si on utilise français bien, bah maladie à famille, bah maladie héréditaire, voilà. Le maladie héréditaire qu'on remarque, papa la baronne qui na tuber, il est pas coupé na tuber, ou on a coupé na tuber. Non, on a pas na sucre, on a mis, on a surtout mis. Non, et ça ma kambu ya famille, et ça ma kambu ya mutu mon côté, et ça ma kambu ya koko, to papa wa banda qui famille wana. A sala impact moko maintenant wayaka na monde ya molili koya ko sala impact wala batu na kabango yo ndongo yo ko sala impact awa olingi to sala to bo mabala na yo ya ko lobate mais lingi bo mabala na ngaite botika bango bazwa mbongo batisa ba classe mais maladie tel ebo makabango botia bango maladie wana ibanoke na bango ndambu na place bo makabango ba mort subite ndeko moka benga ki ngai alors prophète pesa ngai ba clé problème na problème eza na clé na yango tango ko benga to sambeli nzambe ndeto ko débloquer problème wana ba maladie oyezali ba maladie héréditaire ya ba famille okomona ba balaka na facilité mais ko bota na bango eza na problème azana ndako libala abotaka na retard lekine pe abotaka na retard tout ça ezali ba influence ya monde de ténèbres et ya monde kabbalistique. Alors na leki na émission oyo pona ko yebisa bana na nzambe ke eloko moko te na se na mokili ekoki ko vanda libela na kati ya vie ya mutu papa. Na sengi na mutu nyonso ozo landa ngai ke ozo na ba problème wana na kati ya famille na ozo vivre makambo wana ko kanga misu te tika to sambela benga to bondela enzamba délivre. Pourquoi? Na lobaki na émission na nge bandeli eza différent na pasteur a commis pasteur comme ça eza différent na mutu a commis ka pasteur ngava na la pasteur j'étais magicien nazala ki sorcier licencié sorcier enzamba bimisinga nazala ba réalité ya makambo na mona et na yebi ndenge na koki ko délivrer yango bato. Donc voilà papa chic na lingi na sengo loko moko soki ko pesa ngai temps nazwa ta ya ko bondela pona bato et na expliquer na conscientiser bato parce que na lingi te tokota 2023 na ba problème au papa
na lingi yango te. Voilà, merci beaucoup. Moto na nzambe na osako nini osengi. Nga la pesi merci na sponsor nanga officiel. Hein, donc sponsor officiel Orphelinat Vida pour soutenir bana bitike. Moto na nzambe na tikio. Merci. Nga la pesi na bayo botika na moto na nzambe. Bien aimé dans le Seigneur na bande ko lobake. Je na mona makambu oyo nazo loba na kati ya mai ndenge nini bakanga bana ya bato. Yo zo landa ngai. Bazeme bimaka yo na yebi que peut-être ça na ba prophète ebele yo benga mais ngana ça na ba clé. Pourquoi? Parce que avant na la pasteur na la prophète et ça la makambo ngana vivra donc na okoki kozwa délivrance na nzela na ngai. Bible lobi na biso chaque chose a son temps. Bien aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Na yo koki oza délivrance okoki te ko rumela na kati ya pasi okoki te ko rumela na kati ya minyoko influence sa femme mari de nuit akanga kabana influence sa femme mari de nuit achaka ta ko banga okomona obanga ka mingi likamso ko luko sala modo senti crainte ko banga moko na kati na yo ya tango zo banga ka mingi yebake na ko banga wana ezana esprit otobengi yango l'esprit par des envoûtements sataniques pour la crainte des choses de ce monde. Cela veut dire esprit oh ya diable ya kolata mutu banga po na makama mokili. Or Bible lobi na biso ne crains point. Eza la batu mususu na kati ya nzoto na ye ayoka kalibumu na ye lokole loko moko eningana kana libumu. O santaka ba infection ya monde ba infection. Benga na numéro na ngai ezali 00243 39 70 39 69 79. Cela veut dire 00243 39 37 69 79. Dans le plus 243 39 37 69 79. Au bengai tokozwa temps ya prière bien aimé to chambela. Tant nazalaki na mai, tant nazalaki na mukili avant na comme prophète. To ba pesa ki biso mission wana ezali mission ya instabilité ya finance. Ozawa no sala kama secret faka mbongo nyonso to esili. Ozawa no na libala mais libala ngo kosua na butu pe moyi. Ozawa na soko lali olotaka noto zo sangisa nzoto na mwasi. Olotangisa nzoto na mobali. Bien aimé ko kanga mutema te. Obengi to chambeli ko permettre te que année o esila yo ndenge wala yo pozo landanga olala déjà na moninga no mobali olala déjà na moninga no yo mwasi obengi to chambeli ezala mutu mususu nekomoko ozolandanga ozana Paris na Londres par-ci par-là bien aimé dans le Seigneur monde à ténèbres et travaillaka na vitesse ya makasi pendant que la Bible dit chaque chose à son temps yoka okoki kobela malade mais maladie wana il fait comme on attend moko ebika mais yo bando bana maladie toujours qu'il est déjà une année toujours qu'il est déjà 2 ans pourquoi ozobikate mususu oyoka kabiloko etambola kayo na nzoto na mutu nozo santaka lokola banyoki ezotambola yo na nzoto na mobimba yeba ke biloko yo tambolo na nzoto wana ezala mutu oya tinda yango babengi yango les serpents envoyés par le diable pour le bénéfice des maîtres suprêmes. Cela veut dire banyoka wana monde ya ténèbres tinda kayango pona ba intérêt ya monde ya maître suprême yozo la nanga chaque année beaucoup fait la ka makila wana Satan a vivra na makila. Bible biso chaque chose a son temps. Et loko ne loko za na tana yango. Et loko ne loko za na tana. Dernièrement na wuta ko ya ma musicien moko ya munene na mboko. Ayaki consulter ngayo sangabi prophète. Pourquoi dévoiler ma caméra na biso na ebise na bi yo pe bongola mutema yango na zo noncer déjà. Dans quelque temps, na lobi dans quelque temps. Ezala musicien moko ya munene ya mboko azokufa lisusu. Dans quelques temps, ils ont un musicien moko munene ya mboko azokufa bokanga data lelo bokoma yango na ba calendrier na bino boboma ils ont un musicien munene azokufa dans quelques temps et monde à ténèbres comme ce qu'on attend et banda ko récupérer pourquoi ba kufaka bando kufa tango ba tili bango mission ba réussite alinga bongo la mutema ba yibie mais ngana zo ki chance wana je vis les choses bien aimé benga to sambela yo ndengeni lo kenda na États-Unis mo vivra ka ville ko lozana Kinshasa ozana Londres ozana Paris ozana tous les continents obima na mboka mo lota ko zonga ke pa na bino o lota ka famille o lota ka papa na bino attention bien aimé ko kanga mutema te benga chaque chose à son temps
Ce qui m'a belle maladie fabika, m'a belle maladie tuberculose fabika. Mais yo zo belle maladie tuberculose tilelo et roumeli. C'est que derrière maladie wana, il y a un esprit parce que lui chaque chose a son temps. Comment se fait-il bano bala maladie no bikaraté? Et là comme musu bato bandaki ko injecter na bandoto ya bato, ezalaki maladie ya sida ya kindoki. O komona mutu bakangi na maladie ya sida, azana sida. Mais ayebite na zola sida yango wapi? Yimo kana ko mituna. Ah, sida o na zo ngo wapi? Na tambola ki bien. Mobile nazalaki na zabia. Imaginez mutu azala mobile uzana mwasi to mobile. Mobile azana sida te, mais yo mwasi uzana sida. Mwasi uzana sida te, mais yo propose na sida. Donc, ezali sida otbandai kobenga yango l'injection du diable satanique pour la destruction du sang. Oyo tobandaki bandai kotinda yango pengai pona ko flasher yango. Or ko bwakela bato maladie ya sida, tobandai ko kota na ba hôpitaux. Vous voyez? Tobandai ko kota na ba hôpitaux. Tozo kota na ba hôpitaux, tobandaki ko lancer babiloko wana. Yozo la nangai, ozala maladie ya sida. Oyeba kesika ozwa ngote. Eza la maladie ya sida ya kindoki. Ozwa maladie ya sida wana yobi kote ozwa ngote. Ce que bengi to ko sambela. Et nzambe na biso za na possibilité abiki sa maladie ya sida. Aza na capacité abiki sa maladie ya cirrhose de foie. Aza na capacité abiki sa maladie ya cancer des seins, cancer ya poumon. Aza na possibilité abiki sa maladie wana. Toutes sortes de maladies wana. Tant tozalaki na monde wana na sena mai na bandaki tobandaki ko mono. C'est biso tobandaki ko injecter yango na banzoto ya bato. Alors, ce que bengi ngai na plus 243 39 37 69 79. Au bengi to kozana yo temps ya prière parce que je sais comment nazana ba clé o ya kolongola maladie wana ya kolongola problème wana o voyager pozonga kana famille na binote na nenga ndoto ozana poto fo vana olotaka makamba poto ozana États-Unis lotaka makambo États-Unis ozana Kinshasa a oso bime pa na bino lotaka makambo foyer na okoki lotaka te ko zongi kuna wana babenga kayango démon ya contrôle ya réclamation familiale ba contrôle kayo pozonga kana niveau ya famille. C'est pour cela nazo pesa déjà conseil na muno sozo la nanga ko permettre te au côté de Makambo en 2023. Chaque chose a son temps. Soit décision. Le bac na boy Makambo oyo na 2023 na côté ngote. Na benga prophète Chico prophète à faveur. Na zo faveur na nzela ya nzambe na ye. Merci bien-aimé. Nazo ndima que nzambo abimisanga na mai. Oya bimisanga na Makambo théâtre, bimisanga na mai na monde ba sirène. Azape na possibilité côté sa délivrance na vie na yo ko bossa na te na uti ko loba que ça la musicien moko ya munene azo kufa dans quelques temps dans quelques temps na lobi dans quelques jours te dans quelques mois te mais na lobi dans quelques temps azo kufa et pourquoi ayake pa na ngai pa loba na ngai tika makambo zo dévaler biso na loba ki na ndengolo ebongo ozo kufa alors nazo yebisa ndeko zo landanga partout dans le monde bengato sambela et nzambe na biso azana possibilité yako kangola yo. Voilà nalingi to sambela mais ambo to sambela nalingi na sala on appelle ça un peu quelque bato conseil. Olandaka YouTube mingi ba prophète bazo le kebe na YouTube ba magicien ba prophète ba ngoli motema ba prophète akala obenga bango ba sambela pona yo zwa solution te. Mususu pe obenga bango peut-être otindela bango offrande ba sabotayo mais nganzamba lobi nanga mutu nyonso tu bible lobi boye bino ba oboza fatigué boye epai na nzambe nzamba kopesa bino repos nzamba tindinga na mission ya kopesa bato repos ozwa pe déjà décision olobi ko benga sur ba prophète congolais te okoki ko consulter ba prophète te parce que kanga bango lokuta mais yeba ke oyo ozo solola na ye aza prophète oyo nzamba bimisi na mai pa pesa yo solution. Ce que bengi nzamba kosaila yo bolamu. Voilà un peu conseil yango na pesi merci mingi mpe mingi et pa ya ndeko nanga héritier wa mbamba na États-Unis d'Amérique. Na pesi héritier wa mbamba mbote ambamba plutôt héritier ambamba mbote to benga ke koto musu héritier wax na pesi yo pe mbote kuna yo pe zwa temps ya prière benga peto sambela pona libota na pesi
Patrick Meka ombre jaune frère nanga il susu na pesi mbote pe na pesi famille Shembo Mobimba mbote na pesi batu nyonso tu mbote oyo ba landi ngai soko bengi toko sambela na lingi to bondela po na yo mutu olandi ngai pe ozolanda ngai. Merci soko ozolanda ngai déjà tant ya ko bondela yango yo tu as déjà le boko na tolo to sambela partout dans le monde ozolanda ngai to sambeli au nom de Jésus. Père nguya nyonso tu ya ba sirène ya ba femme de nuit phénomène femme mari de nuit na pekisi yango au nom de Jésus mutu nyonso azolanda ngai ce qui a bengi abika na kombo na Yesu Christo nde to bondeli au nom suprême de Jésus Christ. Amen. ndeko na ngai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo ntango ozwi mwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela mpe bango mutu aza na motema mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 ya pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe na nga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo baza na bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso toza na batemps oyo tozopase na babitumba ebele oyo bamabota elingaka te bato bakende liboso bablocage sur le ya bavoyage ya baproblème financière na babota ebele bato babalaka te soki oboti moyen obala eza te soki obali moyen oboto eza te oza na condamné par bamari femme de nuit oza na problème ya stérilité surtout. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23:1 l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est temps où Jésus-Christ veut te libérer. Il est temps où Jésus-Christ veut t'affranchir. Na décembre oyo, ben na 2023 il faut mona loboko nzambe. Yebarango bandoki famille na yo baleki nzambe na ngoya te. Église mon rêve eza na commune Yamatete, quartier Baoumou 1, numéro 10 Jus, référence école Baoumou. Tu peux me contacter dans le numéro 00 243 82 429 14 41. 82 429 14 41. C'était bien moi, votre humble servante, la prophétesse Dina. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et